ezalaka devoir moko ya malonga pe ya makasi pour la biso mbunda ekolo ya kozala toujours liboso na bino pour la kopesa bino ba information oyo ezali beaucoup plus lié na ba actualité ya oyo ezali koleka kati la République démocratique du Congo, mbote Congo Kinshasa, mbote Congo Brazzaville, la diaspora partout, la confiance de fidélité oyo bopesa kabiso. Avant de faire la édition à Mokalelo, Bozolal ba sommaire boye ba ketoko beta masolo ndenge nini na cadre ya koluka kimia la partie est la République démocratique du Congo. Moi na mboka Jean-Pierre Bemba Gombo aza déjà kuna po na ko réconforter ba soldats au bazali kuna na kati ya fromper. Bozali sous élément oyo ya moi na mboka Papi Mbumba Ngalema ozali beaucoup messe ko bela njili ndenge nini awuti ko féliciter moi na mboka Augustin Kabuya la cadre ndenge chef de l'état a commissaire informateur paix. Bon, vous allez sous élément oyo ndenge ni criminalité eza ko salema la ville province ya Kinshasa surtout mingi na changu oba koteli mwana mboka Borlay Vunda. Tika to fola édition mokalelo boye ba na cadre ya koluka toujours amélioration la situation sécuritaire oyo eza koleka la partie est la République démocratique du Congo. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo en qualité il y avait premier défense akitaki yemo ko la trepo na ko motiver FRDC na bandeko o bazali kuna tozo élément on a ba détail nyonso. Mwana Congo boye bake babitumba oyo eza ko salema la partie est ya République démocratique du Congo etiki gouvernement na biso kimiate bondi melangaike le vice-premier ministre ministre de la défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo akitaki ye moko na terrain po na ko motiver population na armée na biso na susi kaka ya koluka ba effort de sopo bitumba wana FRDC alonga yango kitoko bino moko boyo kandenge nini mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo abetaki mbunda liboso ya caméra na biso. À la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, un Saké qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. En tout cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutshuru, Masisi, puissent être libérés du joug, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui nommément le Rwanda qui nous attaque. Yaboye, tokosenga kaka na gouvernement na FRDC, bon continuer kaka kosala ba misala na bino kitoko et surtout que ba wazalendo pe baza elongo na bino en tout cas boluka moyen nyonso oyo eko permettre que population bazonga na kimia yango biso. Tobetisi kaka mbonda boye bakeba activité ezodi makasi la cité ya Saké suite ya misala kitoko oyo FRDC na ba wazalendo baza kosala la ndenge ba uti ko stopper progression ya ba F23 na ba Rwanda tozo élément on a ba détail nyonso.
ndeko ya Congo bondi melangai ke ba FRDC na ba wazalendo baza kosala mosala makasi ya ko repousser kaka ba rebelle po kimia ezonga na partie est ya République démocratique du Congo. Atako panique et kimisaki ebele ya population la cité ya Sake mais bondi melangai ke population wana pe bazogi ebele po kimia ezala ngo kaka kosala makula kitoko. Potala neti awa tozala wenze ya Kituku la quartier Kesherero na ville ya Goma pene ya port ya lac ya Kivu. Ba reporter ya Mbonda Ekolo bakoma ki wana déjà na 9h botala ebele ya babwatu na babato donc biloko ya kolia batu ebele bateki na basombi kaka ndenge ambiance ezalaka na baport na bawenze mais bondi melanga ke angwema penza eza mingi te po soki otali na banzela lokola na bapresse okomona ke badésordre oyo ya ba F23 barwandais baza kosala eza kosala ke même batransporteur bazala na mwa ekenge surtout na banzela lokola Minova Goma via Sake bino moko botala na ba image oyo bateki ya makala oyo bauti Sud Kivu nenge babetisi Mbonda liboso ya kamera ya Mbonda Ekolo. Hapa wakuu viongozi wangetusaidia kwa ajili ya batax eza komata kaka ya mingi koleka ba autorité esengi basunga biso bondi melanga ike biloko oyo eza kouta na ba territoire lokola Masisi na Kale ekobaka pe awa na ville province ya Kinshasa surtout ba biloko ebele lokola oyo ezali sans engrais chimique donc bio kaka ndenge tolobaka. En tout cas il faut kaka gouvernement asala oyo esengeli po kimia ezonga koto parce que population baza vraiment la besoin ya kimia et surtout que biloko oyo euta pe kuna elesa pe biso à la ville province ya Kinshasa yango biso tobeti sika Mbonda ba désordre o eza koleka la partie est ya République démocratique du Congo etiki bandeko ya bundu ya mayala kimia te babeteli yango Mbonda. La guerre à l'est pour Bundu Diamayala, c'est une guerre néocolonialiste. Pourquoi nous le disons? Parce que l'Occident n'a qu'un seul objectif, mettre la mainmise sur les richesses du Congo. Mais comment y parvenir? Parce qu'aujourd'hui l'Occident ne peut pas venir. Ils mettent en place une politique de guerre par procuration, en utilisant notamment nos pays voisins. Et nous aussi, nous devons nous défendre. Défendre la cause de la nation. Mais comment défendre la cause de la nation? Sur le plan armement, oui. Mais qui nous arme? Peut-être ce sont ces mêmes occidentaux. Nous devons faire entrer dans la population congolaise le patriotisme. Mais aujourd'hui, 20 ans après, nous constatons que la guerre de l'Est continue. On a plus de 15 millions de morts. Personne ne parle. Nous subissons la politique du silence. Personne ne dénonce. Raison pour laquelle nous, BDM, Bundu Diamayala, un parti panafricaniste qui veut que l'Afrique soit libre, indépendante, nous lançons cet appel aux Congolais, peu importe les ethnies, de pouvoir soutenir nos militaires, de pouvoir soutenir nos policiers, de pouvoir soutenir tous ceux qui peuvent se mettre debout pour défendre la cause nationale. Et nous sommes prêts d'apporter notre expérience sur le plan patriotisme. Le numéro 1 ya commune ya Njili mwana mboka Papi Mbumba Ngalema bondi melangake a remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi Chilo Monenge asali choix ya kokomisa mwana mboka Augustin Kabuya comme informateur de manière que misala esala makitoko pe aza vraiment ko rassurer biso que mwana mboka Augustin Kabuya azali moto ya mayele ya bwanya oyo akosala choix oyo ko permettre que Congo ekende liboso tozwa popo recueil o basala kina mwana mboka Benjamin Kilunga. Il y a liboso na oyebisa yo que l'honorable secrétaire général Augustin Kabuya oyo auti ko pona maipa mokonzi ya mboka lokola informateur ya nouvelle majorité azali pièce rare to ba oiseau rare ndenge balobaka otala parcours politique ya honorable secrétaire général Augustin Kabuya otala ba rôle ou a joué pembeni ya mokonzi ya mboka. Pendant les 5 premières années à chef de l'État, c'est quelqu'un qui a mérité ses fonctions. Et d'ailleurs, si cela dépendra de moi ou dépendra de la volonté de nous, les collaborateurs ou les cadres du parti, il y a même les colos.
parce que quelqu'un qui a témoigné sa fidélité, sa loyauté au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango to yambaki yango na esengo mingi pe makasi to tombeli mokako soit na choix ya chef de l'État likolo ya honorable secrétaire général Augustin Kabouya. Biso to tondisami na esengo pona boponami na ye pe na kosenga na population nyonso ba accompagner ye pe ba kondi ya ba regroupement politique ba sungaye musala esalema malamu pe permettre na mokonzi ya mboka atia gouvernement mususu en place oyo kokamba les 5 années oyo tokoti ya sika. Voilà message naza nango yango wana na yebisi yo ke choix ya honorable Augustin Kabouya ezali choix moko judicieux et to tondi tata mokonzi ekolo na ndenge amoni na lisu na ye ya ba aigle que muto il fallait payer sa responsabilité pour salema à toute transparence pour que intérêt à mboka ndé et primer le collègue intérêt particulier yezala kinde mwana mboka Augustin Kabouya oyo auto pona na mokonzi mboka comme informateur biso to tombelier moka poswa biso to bito zana simana ye biso to bito to ko accompagner pe to ko soutenir ye na nyoso tango nyoso ko sala mbela pona biso to ko zala toujours wana pona ko accompagner mission o mokonzi mboka pesie ezali mission ya honorable Augustin Kabouya te ezali pe mission ya mokonzi mboka te mais ezali mission pona bolamu ya Congo na biso. Voilà mutoyo a prouvé de quoi il est capable pembe nya mokonzi mboka ya choix na ye yango wana biso to sepeli parce que to moni 5 ans leki to yokaki ata mukolo moko te Augustin Kabouya alingi azala ministre to yokaki te azalaki même pas député national même pas ministre mais il a tenu à stabiliser parti à défendre l'intérêt de la population et l'intérêt de mokonzi mboka yango wana tolobi ke choix wana nzambe accompagner pe biso to tondi longonya na mokonzi mboka pona choix oyo mwana mboka Augustin Kabouya azali choix ya mokonzi ya mboka. Balobi toute autorité vient de Dieu. Destiné babundisaka yango te. Et lelo ngai nazomona te nani akoya po abundisa destiné ya mwana mboka Augustin Kabouya. Ndenga zali wana nzambe de mutapodie. Nzambe a inspiré tata mokonzi ekolo pour que a choisir ye. Lokola choisir otobengaka l'oiseau rare. Nana moni mutakotelemela été et surtout azana soutien ya population autozali azana soutien ya mokonzi ya mboka pe azana soutien ya nzambe biso to tombele mokako swa soki batumi balemi satu batelemeli biso population biso peuple tozana simana to ko soutenir ye population to peuple azali arme la plus forte na kati ya monde mutakotelemela peuple azati yango tozo soutenir ye a okende liboso musane ko salema na kimia wana ngala rassurer yo musala oyo honorable Augustin Kabouya joué pas mokonzi mboka akosala yango da ebandeli kino na suka mutu akotelemela azate pour biso population biso otozo kamba niveau de la communauté ngala commune njili na lobi ke naza sima na ye pour que musala ke RDC pour l'intérêt général de la population biso batu auto défendre ba intérêt population biso batu to sala pour l'intérêt ya peuple o mokonzi mboka ba le peuple d'abord to yebi de quoi Augustin Kabouya est capable. Comme intérêt personnel, il y a ma boumou, il y a ma ventre, il y a ma deuxième, quatrième bureau, il y a combattre. Mais biso peuple tozana elongo, et le remonte comme là. Insécurité, ils allaient se combattre encore la ville province à Kinshasa, surtout la district ya Tchango Mingi Mingi, la commune d'Anjili Bondi Benalaï qui est la quartier 4, ba criminel, ba côté la Kimona Mboka, Bolé Vunda Pe Basali, ba sabotage ya Mingi toza élément oya Mbola Mboka, Benjamin Kilunga. Ndeko ya Congo, yeba ke to ya insécurité et commis makasi, en tout cas ici à Sancerre moko to éviter si réellement que le général Blaise Kilimbalimba a informé na oyo eza ko salema mingi mingi na district ya Tchangu. Bondi benanga ke kaka ndenge boza komona ba image boyeba ke tozali awa la commune ya Njili précisément la quartier 4 bandeko oyo bondi benanga ke ba sutuka boye na ba 1h du matin ba criminel ba ko côté libango ba beti masasi ba buki porte ba koti
kaka po na koluka kosala mabe na libota oyo mais heureusement que ndeko mobali asalaki mouvement na système de se camoufler pe akimaki akei ko alerter la police aux amis plus proches de manière que baya au secours mais ya basi pe ya mawa en tout cas souci atango pe police kaka se moko azanga na ekutu munduki kutu akei ko luka kosenga renfort de kodefa munduki et pa bandeko mususu kokoma bakoma boy ezalaki déjà trop tard parce que kuwa kuta accident pe ezalaki na ngote mais epesi ma ona pasi bino moko boyo kandenge nini babeti simbonda en tout cas na bino parce que nous avons menacé depuis des heures les criminels mais armés qui n'ont pas armés y compris dans la tenue civile la tenue policier menacé qui porte côté beti massas nandaku na sur monde image Josué beti massas et après côté na chambre balou baloki moy bomanga atteindre là alors bazumbongo bazu bilamba bazu ba laptop bazu ba téléphone et puis na sala qui effort ya kokima parce que na makamba boye toyebisi mboko na biso kende wapi parce que tomi bobanga biso ba petit peuple ya ko vivre na milieu bato bazali po ça passe makamba boye njili awawa lelo vers ba 1h ba côté les bandi à main armée ba côté les biso na bazaki na ba policier pour musuba na tenir pena la police ba bukindaku ba betingai ba baminga machette ba baminga mabaya ba ba yeleka kambongo ba botoli biso mbongo nyonso na ndako ba pandi biloko do bazo pena tana moya ko opérer pour ba ke mutu mo ta ko yana azobeta masasi ata mutu mo peut yo ça la intervention donc niveau sécurité ya insécurité côté na biso ya pa makasi ya boye ezali kola kisananu misala mabe ya signal ya kotika ka population ba vivre na molili pe deuxièmement ba société en tout cas kokuta bazanga na bango kutu mandoki oyo bakoki ko affronter ba criminel na butu et surtout que ya pas si pe bawa ba criminel ba comme ba arme collé quand même ya ba société to éviter nani apesa kabango en tout cas moi na mboka Blaise Kilimalimba renforcer sécurité côté opo mon pasi oyo pas si pe na mawa tala libota on est batikali et ça les soucis biso to betisika kambonda avec 500 francs pamba bodi na like la cadre social ce que vous allez vraiment membre ya fondation Jonathan Sango surtout mingi na FJS devise yebake okoza ba solution qui toko ko sala que même ba fex on a vraiment ba avantage moko approprié à koleka tous un spot publicitaire oyo ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yebake na fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé ba mo ba moni d'abord mon angoisse le kuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais
Fondation Jonathan Sangou, Congolais animio avec impact dans l'idéologie Ebake. Misala na yo et monani. Deuxième partie à édition aux amis mingi mingi là-bas élément au et makaki semaine mobimba bozo comme rétrospective la semaine nabiso. Azui charge ya kokoma informateur pour à identifier la coalition majoritaire oyo ezana Assemblée nationale pour na ko permettre mikolo oyo ezakoya bae bandenge nini ya kobimisa gouvernement ya sika avec impact na idéologie yenani ezabongo mwana mboka Augustin Kabuya oyo le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo apesi mission wana ndeko ya Congo bondibela ngaike ekokisi ata 20 jours depuis investiture na ye en qualité ya magistrat suprême. Le chef de l'État mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo apesi ba responsabilité et pas ya mwana mboka Augustin Kabuya mission wana ya ko identifier coalition majoritaire de l'Assemblée nationale. Je commence d'abord par remercier le créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Mission Oyo et sa volonté, il y a le chef de l'État, Mwanamboka Félix Tshisekedi Tshilombo, pour na kotia en place dans délai moko raisonnable, gouvernement moko capable ya ko accompagner vision na ye ndenge alobaka na discours na ye mukolo ya le 20 janvier 2024 na stade de martyrs de la Pentecôte. Donc kobatela mboka mobimba ezala sécuriser pe ko améliorer vie sociale ya ba Congolais. Mwana mboka Augustin Kabuya beta masolo oyo dada po ba Congolais baza kozela des changements et surtout que 5 ans ezala kanango mingi te. Esengeli ba promesse ya le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et banda déjà kozala matérialiser pour Congolais à vivre les sengopé na kimia nyonso yango biso. Tobetisika Kambonda. Mwana ya Congo bondi melanga ike soki ba impérialiste mingi baza ko sepela ndenge ebele ba Congolais baza ko kufa na partie est ya République démocratique du Congo na bitumba oyo bango baza ko kotela Rwanda pe na hypocrisie baza ko sala lokola balingaka biso boyeba ke ezape na ba mindele misusu oyo baza contre ba acte wana lokola awa toza na parlement européen ba député misusu baza komituna mitema mabe oyo ezala complicité oyo eza kosala ke baboma ba Congolais ya République démocratique du Congo na partie est ya mboka la bango. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Kichanga, Bambo, Rutshuru, Kishishe, Nyiragongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union européenne ne réagisse? Biloko ya boye en tout cas eza kolekisa ndenge toza na ba oubliette ya batu oyo bazwaka décision na ngambo mosusu ya mokili. Tombolaki kutu ndenge président polonais asalaki hypocrisie te mais amilakisaki na motema moko ndenge pays na ye ekosoutenir Rwanda soki kaka RDC ameki kotouche bango. Esali pasi pe mawama esengeli toyebake mokili eza kaka Europe na Amérique te. Il faut koyebake Azipe eza makasi na mokili. Awa
naza kosenga na bakozi ya mboka en tout cas tomekana lupe kobalola diplomatie po elonga ekota boyebake la vie ou la mort ezala maboko ya nzambe mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo yebake ozana devoir ya kodefendre mboka oyo ti na sacrifice ya suprême kaka ndenge yo moko olobaka yango na monoko na yo en tout cas likambo ya mabele basalela nango masekite bokozi ya mboka en tout cas tika ete osala nyonso de manière kimia ekota la partie est ya mboka po congolais azala besoin avant de la kimia yango biso tobetisika kambonda ndeko le journaliste ndenge ozali komona lelo nalingaki na telema mpe natemisa bajeune bastructure nyonso ba ONG ezala politique ezala apolitique tosangana lolenge tosangaki mpona léopard mpona tozwa victoire wana ya léopard nde tobandaki kosepela na yango batendance ezalaki confondu lelo tozali koalecte opinion et que la RDC est agressée. Génocide eza na mboka oyo communauté internationale nandela ya France, nandela ya États-Unis, basangani Union européenne, basangani pona koboma batu. Lelo na kati ya Goma nzela ezali lisusu te. Omona ki na mati na biso ototi kobeta message elekaki mais tango ete message on le banda koleka ba supporter nyonso ya Congo bazalaki na bakaliko bazalaki na ba message batiaki na ba banderole Canal Plus aboyi kolekisa yango na mikolo ezali koya biso tokolamusa ba jeune tokotambola na banzela même Canal Plus na photo landela. Ce sont des impérialistes qui sont venus dans ce pays pour nous imposer leur loi alingi biso tozana kati ya pasi cette fois-ci tokotelema wana lobi pona ba jeune na lobi pona biso oyo tozana kati ya gouvernement te pe na gouvernement congolais et là on a resenga mais c'est le président de la République na bosa ba promesse nyonso sala gibiso na kanita promesse moko baki na nziki ata escramouche kaka moko toko répondre au senga na deux parlements basangana tina lelo bombardement na kati ya Goma gouvernement na biso silence radio tozo kate si nous voulons vraiment répondre na ba accusation au Rwanda na ba provocation pardon Rwanda zali ko sala biso na voie diplomatique aussi to sali to komi na suka et comme il attend ya ko déclarer guerre contre le Rwanda et comme il attend tous ba partenaires au bazali fiable notamment la Russie baya pour na to la totele mali to chama maboko batia biso maboko to ba ko bunda bitumba wana au moni président ya Pologne il a dit clairement celui qui va combattre déclarer la guerre contre le Rwanda il va combattre ces pays-là président de Pologne et ça m'a dit déjà lobby à sa déclaration là biso gouvernement na biso ce sont des pleurnicheurs ils sont là au moment la ministre en communication l'équipe dans quatre la bureau de climatiseur pour le baquet oh je condamne on condamne pas seulement avec des paroles on va condamner tout en répliquant nous aussi nous allons répliquer et jusqu'à tel point que comme il y a Goma comme il pousse guerre s'éclater la partie est Yambo Canabiso cette fois-ci nous levons parce que tout barré route là-bas impérialiste au Batelemi et marche automatique au sala sitting automatique au sala et aussi la et tirer le mouquet to mobiliser ba jeune bateau bazana ba moyen ba jeune o bazana misala te po misala pe na mboka ngo isati to kende biso nyonso liboso ya ambassade des États-Unis to kongola la ba poliku na ba mapezo ya ndenge na Tunisie basalaki en tout cas mikolo koya to koya na ba révélation makambe belé iso sa na mboka na biso. Merci beaucoup. Là-bas, élément, la rétrospective va être bouclée complètement. Édition, mon collègue, mais bon, il va y sommaire. Tu es bien, Sakibino. L'ennemi, moi, la moka, j'ai Bemba, Outro Kitakuna, la partie est, et la moka, peu bon, qui élément, il y a moi, la moka, Papi Mbumba, Ozali, Bogouma, Sanji, l'ennemi, a remercié le chef de l'État, la choix, Asali, et moi, la moka, Augustin Kabouya, peu, bon, là, sous élément, l'ennemi, une criminalité, et comme il trouve l'Angili, ma criminel va côté de moi, la moka, Borla, Ivunda. Merci. Botande to comme suka édition mo kolelo onga alade wala présentateur yako kitoko parce que nayebi ke bozaki ebele mais bon continuer ko s'abonner massivement la chaîne YouTube la biso Monda Ekolo officiel P
en tout cas vos amitiés na malamu bandeko na ngai toza ba chaîne partenaire ebele toza ko senga la bino bo pesa biso ba sport publicitaire la bino ba activité la bino ndenge to collecter ba primo ko aborder pour permettre que monde école pe et va souffler da ko vivre kitoko boy ba ke sima caméra ezali bongo mona mboka Benjamin Kilunga montage et la réalisation ya mona mboka Igrine Matetanga à l'aide de la présentation to kuta prochainement ce qui connaît sous azongité bye.